La religion pire et sans tâche devant Dieu, notre peur consiste à visiter les orphelins élevés dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Masos orphelins, bobo sanakate, banaba konyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobo sanakate, kanisa orphelin, banaba konyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku la kumwili. Tuwasaidie kanisa bofela bana bakonyo mazala bolumbu kutupe na moi kula sena nzoto kanisa bofela bana bakonyo mazala bolumbu kutupe na moi kula sena nzoto. Kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela o na bofelina bazangi bilei pe bilamba kolata. Bobosana kate kanisa bofela bana bakonyo kama kutupela moi kula sena nzoto. Bobosana kate kanisa bofela bana bakonyo kama mazala bolumbu kutupela moi kula sena nzoto. Na bofelina bazangi bile ya kolia pe bilamba ya kolata. Mawa pe bolingo esi na mitema ya bato nzambe na ngai yoka. Kolela ya baorphelin yeye nzambe na ngai yoka. Kolela bana bakofela baboti kanisa baorphelin bana bakonyokwama manzala bolumbu butope na moi kula sena nzoto. Fondation Rabima Vinale kobosana kate bana bakonyokwama manzala bolumbu butope na moi kula sena nzoto. Kobosana kate kanisa baorphelin bana bakonyokwama manzala bolumbu butope na moi kula sena nzoto. Fondation Rabima Vinale kanisa baorphelin bana bakonyokwama manzala bolumbu butope na moi kula sena nzoto. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même temps il abandonnera le sang. Fondation Rabima Vinale, amour et compassion. Bana poto bana partout bandi balanja kilongo TV mbote na biso mbote lisusu. Toza awa na Congo Central à 100 mètres ya péage. Donc toza awa utiki péage ne tozo kenda ki santu awa na 100 mètres ya péage. Wape sika toye kosela mno reportage ya lelo. Suka na découverte suka na makambo. Bana poto bazosa makambo na RDC, bazosa makambo na Kintala lokola bana poto obe osa makambo awa na Congo Central, awa musika te na péage ko ano pe makolo to pozi no moto maleme ka 100 mètres kaka okomi na yo be ko sa ni to découvrir yango na reportage ya lelo toza ana na tanki futa bana poto ya solo basala ande makambo lelo toza na association Suisse Congo. Vous comprenez ba uti wapi c'est que ba uti Suisse engaye bana Lausanne na pesi nombote bana Genève bana Suisse na pesi nombote na kazi Didier Masuki mbale mandefa pembe papa Dani mbote na yo merci ko ya gobelisha mbote na yo bana Suisse nyonso nebike makambo za na Suisse toza awa na linko lobate ninto yeko sala mais na limbo découvrir yango oyo eza
route nationale boyebi kaka route nationale oyo eza numéro 1 eza numéro 1 boyebi yango donc so oke boye Kisantu Mbanzangungu Kimpese nyonso anti Matadi oke pe ti Boma okontinue ti Mwanda route oyo bozomona na nyata ona na compte ya bana Suisse lokola pe mutu kezoleka te na profite na nyata nano na compte ya bana Suisse makambo eza awa lelo bokosepela reportage ya lelo boyebi Rabi Mavinga ayela biso ba bêtise te ayela biso ba insanité te na yelaka biso makambo ya kitoko oyo ko intéressé bino bokozala vraiment intéressé na reportage oyo non sepela bokomango ta na ba commentaire ceux qui est intéressé bino merci na bana Canada bana poto nyonso makambo bino nde bozo osala on na Congo. Na liko lobate ni te ko sala mais merci na association Suisse Congo association Suisse Congo bo comprendre makamunde zawa na tanki futanga na koti sikoyo eza na ba hectare moko ya espace moi mnene koto association Suisse Congo basomba pona kosala makambo awa je pense bo découvrir yango boko sepela na reportage à lelo na lingi nanga te o nanya lobaki nanya te nazana bana poto abaloba to comprendre la réalité ya makambo te ko sala merci Fiston Basende FB International Agence Assure Edith Marquis Beauty merci pa na welo on na taki futa tokoba reportage na biso Suisse Congo. Voilà, donc tout ça à Kasangulu na Congo central na Lubaki association Suisse Congo ni simunde makambo 4 ntaba na ngulu moko nazo bateza nini mwana kuli libala to nini makambo ezawa oko to bato kata ntaba msusu ye taba ntaba de aweza taba na ntaba nyonso to kotumbaka pe kutumba mape bato yango eko umela te ngana ko yali boso ponga mna ko meka pona yeba gu o sentirio moko na yeba gu so kindenge nini kuna awa bazo épicé donc ngulu mutu ezali ay nga boko Sanderson ngulu yangoyo ngulu donc équipe complète ezawa basaba matungulu kuna pa ngulu presque awa ngulu kuna liboke to otumbaka nyonso kotumba makambo eza na esi bino donc Suisse Congo na ebite eza barbecue eza feti to eza ni nazoyeba te nga nazozwi oyo bonakenda nga na ntaba oyo eza bien ono osela oni naliaka oyo bakotumba oyo ekoki na so oza besoin ntaba osenga ntaba na memeli oyo lelo tokolia ntaba jusqu'à faske me makambo eza nazoyeba te eza nini Suisse Congo baluka ba problème natangi futa toko ba reportage na biso esene ti na bombe na mutu na kabe tatonga silaki osa ntaba yangu mbili kama moko bungo tena ulangi oyo sabje para yo izamai Voilà, on est donc au Congo central, comme je vous avais dit. Misubo Kansa Barbecue, Bazo Bateze Logo Nini. La personne qui est la mieux placée, on va expliquer sur les détails. Il est là, il est donc le président de l'association Suisse Congo, président Roy. Président Roy, papa Dani. Et vous pouvez vous approcher, papa. Papa Dani, bonjour. Bonjour, Rabi. Voilà. Bandeko bazotala depuis na banaki nazoloba te nalingai baye bango epa na yo moko nini memi biso ana Kasangulu association Suisse Congo. Alors l'association Suisse Congo et memi biso ana Kasangulu na plantation de Kingwala. Je suis le président de l'association, je me présente déjà. Je m'appelle Papa Nkubu Domundele Daniel. Il y a d'autres personnes qui m'appellent sous les sobriquets de Papa Roy.
Donc si nous sommes là, nous sommes venus rencontrer les mamans veuves. Parce que c'est une association qui existe depuis 2017. Et chaque année, toyaka awa na plantation de Kingwala pour na kokutana na ba maman veuve. Donc ba activité na biso ezaka pour na ba maman veuve te. On s'occupe des mamans veuves pour distribuer les petits présents. Il y a des fois comme ce qu'on dit à Lingala, ba maputa, ba bilamba, et ensuite on s'occupe aussi des écoles. Tokenda pe ko kabola ba cahier, ba stylo na ba école awa par exemple na Kimpika 2 en 2019, on avait partagé des stylos et des cahiers donc aux enfants. Et puis à l'école Kanda Nzambe aussi, on a aussi pu partager des stylos et des cahiers aux enfants. Vraiment, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que bana o bazoko tang awa baza bana na biso et bazali pe à venir yamboka oyo la RDC. Donc voilà, les lots Sugitozali awa, nous sommes samedi 24 juillet 2021. C'est parce que 2020, comme vous le savez, na nyons oyo tozoaki comme situation oyo ezoko embêter tout le monde. Donc je parle du Covid-19. L'année passée, on n'a pas pu venir au Congo suite à Covid-19. Mais cette année, on s'est dit, en tout cas, il faut Tokita. Nous sommes venus avec le coordinateur pour Tokuta na même na ba maman, Toye Bapé Kosangana, to remercier Penzambe, na ndenge abateli ba maman, na ndenge pe biso pe abateli biso batoti musika. Voilà, raison pour laquelle Tosangani lelo pour être to ko kabola un petit présent na ba maman oyo bazaliawa et puis to ko mimape ko kabola ka moi elo ko kolia. Vraiment. Voilà ce que je peux dire à propos de la présence Nabiso Awa, la plantation de Kingwala. Vous êtes de la diaspora, oui. Vous êtes tous de la Suisse, c'est ça? Tout à fait, oui, on vient de la Suisse. D'ailleurs, c'est pour cela que vous voyez l'association Suisse-Congo. Sinon, je ne pouvais pas mettre Suisse-Congo si je ne venais pas de la Suisse. Si je venais peut-être de la Belgique ou de l'Allemagne, j'allais peut-être utiliser un autre nom. Voilà. Parlons un peu du développement, pencher de côté des veuves, des mamans veuves. Oui. Et penser aux veuves, leur apporter le pagne, votre soutien, c'est bien. Mais ces mamans doivent vivre, doivent exercer quelques activités commerciales, tout ça. Est-ce que vous pensez aussi à ça? Oui, on pense à nos mamans. Du reste d'ailleurs, comme épreuve, les mamans, elles ont des portions de terre ici dans la plantation. Elles travaillent ici dans la plantation. Est-ce que vous payez? Non, à présent, je ne les paye pas. Si je dis que je les paye, là, je suis un menteur. Ou je rencontre des blagues. À l'époque, oui, on les payait, puisque j'avais quand même un gérant qui s'occupait de ça. Mais après, à un moment donné, je commençais à avoir des rapports de la part de maman que ça ne tournait plus rond. Ce n'était plus clair. Alors, quand je suis revenu en 2018, j'ai dit maintenant, je stoppe, je ne paye plus les mamans. Les mamans ne venaient plus travailler, mais elles-mêmes, elles ont quand même insisté de revenir travailler pour leur bien. Donc, quand elles viennent travailler ici, tout ce qui sort de la plantation, ça n'appartient pas à papa Daniel Nkoubou, mais ça leur appartient ni à l'association Suisse Congo. L'association Suisse Congo, pour l'instant, ne vend rien du tout comme produit dans cette plantation. Donc, tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles cultivent, c'est pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et c'est pour leur propre consommation. Oui. Tout ça, qu'est-ce que vous gagnez? Moi, je ne gagne rien, mais je le fais de bon cœur parce que ce sont nos mamans. Et puis, ben, pourquoi pas leur venir en... C'est ma façon à moi de contribuer dans ces pays à aider les gens qui sont dans la souffrance. Puisque nous avons un bon pays. Le Congo, c'est un bon pays. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le nombre de personnes qui aimeraient fouler le sol du Congo. Parce qu'ils savent que c'est un pays qui est riche. Mais nos mamans sont dans la souffrance. Et moi, cette souffrance-là, ça me touche en tant qu'humain. Et surtout en tant que chrétien. Donc je me dis toujours, Seigneur, aide-moi pour que je fasse quelque chose pour mon pays. Il faut que j'apporte une pierre pour mon pays. Seigneur, j'aimerais être une source de bénédiction pour la RDC. Donc voilà la raison pour laquelle je fais tout ça. Ce n'est pas pour un but lucratif, ce n'est pas pour m'enrichir, loin de là.
À mon âge, je n'ai plus besoin de chercher une richesse. Je ne deviendrai jamais riche. Papa Dani, et comment vous avez trouvé apparemment l'espace, votre plantation n'est pas vraiment exploitée. Il y a de l'espace vide, il y a une rivière, comme on a dit, juste là derrière. Et... Non, c'est exploité. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de descendre. C'est exploité. Il y a des champs là-bas, il y a des plates-bandes où il y a les légumes, il y a des arbres fruitiers. Non, non, il y a tout là-bas. Alors, c'est puisque vous n'êtes pas descendu, c'est pour cela. Non, c'est vraiment exploité. Ah, je vous confirme que c'est exploité. Si on descend là, même d'ici 10-15 minutes, si vous voulez, mais je sais que vous êtes aussi trop pris. Et puis même pour moi, pendant qu'il y a l'activité là, descendre là-bas, puisque c'est quand même un bon bout, c'est pas possible aujourd'hui. Mais autrement, c'est exploité. Prochainement, on aura l'occasion d'aller visiter là-bas, puisque c'est quand même une plantation où, à l'époque, il y avait des étangs, il y avait des chèvres, des moutons, des poules, il y avait de tout. Pourquoi je dis que c'est pas vraiment exploité? Non, avant, c'était exploité. Et là, je viens de changer d'équipe. Il y a Papa Makengo qui est là, il y a Papa Nzouz qui est là aussi. C'est une nouvelle équipe. Le monsieur qui était là, comme ancien collaborateur, il est parti d'ici, je me suis séparé de lui avec toute sa famille, parce qu'il avait quand même 9 enfants. Oui, il a 9 enfants ici. Papa Daniel, je crois que je vais vous retrouver après. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous sommes là. Oui. Et puis, les mamans veuves sont déjà arrivées, elles sont nombreuses aussi. Oui, elles sont nombreuses, puisqu'elles sont au nombre de 45. Wow. On a 45 mamans. Pour l'instant, je dis au papa directeur qui est le responsable ici au Congo, ou précisément ici à Kasangulu, de stopper un peu de recrutement, puisqu'il y a pas mal de veuves. À un moment donné, après, on ne saura plus suivre. Donc, parce que avez-vous aussi des ambitions politiques? Alors, je n'ai aucune ambition politique. Si un jour vous me voyez postuler sur n'importe quel poste, là, il faudra me dire à Papa Daniel, vous êtes un menteur ou un blagueur. Je n'ai aucune ambition politique. Je ne ferai jamais la politique dans ce pays. Vous êtes philanthropique? Tout à fait, je le confirme. Merci, je vous retrouve après. On est donc là à Kasangulu. À Kikongo, qu'est-ce qu'on dit? Je vous retrouve très... Si toi Koutana ou si toi Monana tout de suite là, après. Si toi Monana, si toi Koutana après. Yoka Kikongo. À très bientôt. Oui, mais ndinga yina kibeni. Yina kibeni ndinga fioti. Oui. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, si vous pouvez les résumer. Voilà. Beto tuna kuku ku Kasangulu, précisément ku plantation ya Kingwala. Tu ngina président ya association Suisse Congo. Tu ici dit le 24 juillet 2021 parce que kutana yeba mama Beto Benakuku association Suisse Congo kai sokipa kakako kaitala kakamba mamako ba veuve kakako mais tutalanga pediaka bana ba classe kadi tukuna kabulanga bikaye di stylo donc yo tulbo kelanga fo biki mu kifalansa biki tukabulanga par exemple mu 2019 toenda kabula bikaye ku kimpika 1 toenda kabula mpe bikaye bibike yebi crayon ku école Kanda de Nzambi. Donc waouh tout ici dit à Kampulei kadi année passée katalenda kuisa ko mukuma kia malade qui a Covid-19 mais hii année tata Nzambi tulundi di tuvene mpempema tu ici dit kunsi ya Congo kina nchi yetu parce futakutana eba mama tu abavani kampe kamwa kitambala kamwa nlele tu sumbidi et puis tu akabula mpe kamwa kimakiandia dia un peu toi noir comme moi secret betoba Wunson. Voilà ce que je peux dire. Mais en tout cas, ngina kibeni ye kie se kibeni, ngina ye mayangi kibeni, pasivo kadivo mono kibeni, idilanga tangu za Wunson katata Nzambi, pasivo kamvani ka force kibeni, pasivo ya sadi sabampangi zamu. Kadi mono kia inda kumputuko, mpasivo pona mono puna pour Nzambe kia yenda ka kumputuko mudambu ya biti ya mono mosika ya kala muntu
mais ayenda pasipo ya bakampe mayele kuna yempe mapambo limo monzambi kamvene fiti kuiza kuntiamu pasipo ya kabula mau yezimpangizami zozo izolanga kibeni muntima miamu. Alors mono kita vingila kima kimosiko kwa association Suisse Congo, c'est au contraire mono ngizi nata, hein, mon savoir ngizi nata, volonté ya mono ma ngangu zozo mbaki di kunansi ya mputu fio tata nzambi kamvene kunansi ya mputu ngizi di fiao pasivo ya kabula yesimpangizami. Voilà kiseko mama Viviane vo na diaka kivu kyankaka. Alors boye mfiti fofo la kwa zimpangise tuzankaka zozo zinadiaka kunsi ya mputu kuna diaspora beto waonzi tuseye fo tuna isi possibilité sa yingi kuna pasivo twa sala quelque chose kuntieto kuna twa yenda pasivo tuna sosa mbongo kansi katwa yenda kwa pasivo twa kuma bafwa kumputu twa fuila kuna nkatu vontata nzambi kuvene matondo mapamboli ngeye wiza yengangu zina pasivo uzasala quelque chose kuntieto pasivo twa sunga kibeni zimpangizeto kadi ntieto ina kibeni impasi za zingi ina impasi za zingi quand vos mosi na mosi si chacun de nous vous tout guide kunti pasivo katunga ou bien kasala apporter une petite pierre vraiment et ko sunga bande ko nabiso makasi lundem vukila kadi nkotele dia kaye mu français mais comme pasi ka facile ko kibeni ce n'est pas que je ne vais pas mais ndinga vuku vuva yo dia kako kyo vuva yaou ikomini mpasi mais vous taillez vuva après yizi di kwani donc voilà vraiment lundem vukela diamatondo makambo nyonso ebandaka na nzambe esukaka mpe epai ya nzambe soki toyebi ete nzambe nde mokonzi na biso esengeli biso bansi totelema mpo tokumisa ye tobondeli na kombo ya yo nzambe tata mwana mpe elimu esantu tika na eleko oyo eza liboso na biso topesa yo lokumu mpe nkembo mpo toyebi ete ozali mobandisi mpe mosukisi yo nde ozali nkelo ya bomoi na biso yo nde okambaka biso yo nde olimbisaka biso yo nde osalisaka biso yango olobaki ete mbala nyonso esengeli boluka ngai ngai nde nakoyanola bino maposa na bino sika awa tosangani na kombo na yo yaka ozala na kati na biso yambo olimbisa biso oyo nde ezali esika esangisi biso mpo tosepela elongo na bandeko babongisi ya mabe okanga ya malamu obongisa pesa biso lisansi ya banzelu eloko moko te ezalaka mabe na miso na yo soki tosali yango na kombo na yo yango tolingi ete oyo tozali kosala ezala makanisi na biso te ezalaka nde makanisi na yo tata nzambe esalisa biso mpo okamba biso na mayele ya molimo mosantu atako tokobina atako tokolia me tobosana te ete nyonso ozali kosala yango na kombo na yo tika biso banso tika lokola mutu moko tozala na sentiment moko tolongola makanisi nyonso ekokokabula biso me tozala na kimia oyo ekokosanisa biso lokola mutu moko tika ondimela biso na kombo ya Yesu mwana na yo amen. Amen. Bamama mbote boni bozali malamu na sepeli mingi pona komona bino lisusu baleleki tomonanaka na ba 2019 banda wana année passée tomonanaki te pona raison oyo boyebi bino moko makambo satana diabulu oyo azokotia na mokili mobimba me akolonga biso soki mokete amen. Nzambe na biso atikaka bana na Yesu ki mukete azali na bino abatelaki bino abatelaki pe biso
biso bato touti na mboka musika nalobi biso parce que liboso ntango nayaka ngai moko te nayaka na molongani na ngai mais ya mbala oyo malheureusement mama atikali atindeli bino mambote mingi atikali mpona musala mambote na bino mpe ekumi alingi bino mingi biso mpe tolingi bino mingi vraiment kolo azala na biso na sepeli makasi boye elamu na esika oyo kimia na Yesu makila ya mwana nzambe ezala kati na moko na biso na esika oyo molimo nyonso ya désordre tozali kopamela yango au nom de Jésus bozala na kimia tosengi molimo ya kimia molimo ya désordre tolingi yango soki mokete amen sikoyo na leki nde nayebisaka bino ntango nyonso ke makambo ebomonaka nasalaka ngo ngai moko te ntango nayaka na mama nayaka na oyo nayaka nango mais na nsima na ngai mpe naza na équipe mobimba oyo ezali kuna oyo nanu bomona te mais nzambe asalaki ngolu asali grâce ane oyo tozali na le grand coordinateur papa oyo ye mutu avalidaka ke papa zokende Kinshasa fo azwa mbongo boye papa zokende Kinshasa fo asala makambo boye même na bonane ntango kozwaka kamwa sukali kamwa loso kamwa soso ou kamwa boîte ya tomate soki papa oyo na représenter bino sikoyo alobi non ekokende te mais heureusement que toujours avalidaka et lelo nazo présenter bino ye pour ceux qui bomoni na nzela boyeba ke azali vraiment papa oyo bosengeli bo respecter ndenge pe bo respecta ngai moi si na yepe lisusu atikali mais tozalaka ne pe longo la activité nyonso ya association Suisse Congo. Sans plus tarder, na présenté bino papa Henri Mayama oyo azali coordinateur ya association Suisse Congo kuna na Suisse. Na passé le micro. Bon, comme on a comme Dongi Malkout Koloba, Henri Mayama, nazali coordinateur ya Suisse Congo. Bon, déjà Bolim Bisangai, Lingala Nanga et Kozala et Sangani na français. Parce que habitude des amis. Bon, mais na rosala effort na loba na Lingala pour Toyokana. Je vous appelle Mingite. Malheureusement, Namboka Oyo, makanisi wana ezalité. Et y a un biso tozwa qui idée que au lieu que tika l'État ou tout solana bango ou encore tika bino ndengwana na muke o tokoki kozwa kuna toya to kamba bino. En même temps, na ba activité na misala o tozanango ezali kaka binote, il faut plutôt lande la paix bana oyo ba kufela. Bana wana sikoyo tozana ba projet tozanango tout sombaki esika na Kazangulu awa oyo tozaja na projet ya kotonga école wana vraiment il faut mutu na mutu ndenge tozali awa asambela nzambe apesa makoki kotosala école wana esuka bana c'est important. Maintenant na kozongela activité mosusu pona bino tozana projet ya kosala ba microcrédit ça veut dire que ndenge boza wana soki mutu oyo aza na makasi ya kosala mwa bilanga mutu atekaka na zando ou asalaka eloko moko boye tolingi tosala nete sorte ya mwa banque moko boye akoki koya todefisi ye mwa mbongo ekozala par exemple $50 ou $100 tokotia yango na intérêt moko ya mokie ya 2% po ekoka kosunga bino. Dans le sens que ceux qui m'ont dit zongi mutu super azui et puis esali sabino wana pe tozala ngo vraiment na motema makasi tolingi to metokoti yango en place à partir de l'année prochaine. Donc voilà un peu d'activité au tozala ngo na au tozo solo na bande ko na biso ya mindele au tozala bango pour que vraiment to ya to sala un peu makambo na kati na bino. Bon maintenant les noms de notre kutani eza esengo donc on passe temps ensemble. Ceux qui vous appellent à ma question, il y a proposé Bisso, ceux qui vous avez la question, ceux qui vous avez mis Tuna, Bobangate,
bokoki koya epa na ngai, bokoki pe koya epa ya ndeko Daniel, bato ndenge tozali awa, botuni biso toko répondre bino. Donc voilà un peu, et là on a rien qui n'a partagé na bino, na kabola na bino. En tout cas, merci mingi na présence na bino et en même temps ndenge boyo kingai. Amen. Bogo Bekele Maboko, bienvenue. Papa Johnny parmi nous, soyez les bienvenus. Voilà, donc, Naleki, on a représenté Bino, maintenant, Moutu Oyebo Yebi, Oyazalakana Bino Tango Nyonso, papa directeur. Il faut voyer que Yende Moutaza, représentant qui association Suisse Congo, Awa na Congo. Ubete maboko Azili kanisi alobite. Songisi la bonne maison. Voilà. Accueilli kuna lubi papa Henri koti kangaite. Papa Marc koti kangaite. Baza ebele. Voilà. Na bango nyonso tolimi koloba boyete mosala bopesa kibiso uta le 24 décembre 2019. Lengali nazwaki liloba wana na téléphone ete papa sunga biso na kokamba ba mama na boya kite na zwaki meko wana tokoma ki kosangana na ba mama kosala ba réunion to bandaki réunion liboso le 19 janvier 2020 to bandi yango tozalaki na problème ya matanga mama na biso moko aperdaki mwana na ye mama Makiesi tobandaki kosala pe moi ba cotisation po ete tosunga kasi tozali na difficulté makasi ba mama oyo bomoni bazali ba mama vert donc lelo ezali kitambala na yo ezali kuu pour ça la distribution de bilamba to bando benga mama moko moko na kombo na ye po ya kozwa elamba na ye na foulard. Vraiment merci monsieur le coordinateur. La maman boyebi yangoke mbula nyonso tango toyaka tokabolaka bamaputa pe bokendaka na kamwa kifunda na mutu mais nana silicité bokendaki na kifunda te mais année prochaine soki nzambe abateli bino abateli biso naza na eliki yake esengo ekozala ya makasi koleka mbula oyo. Amen. Mayala Monique. Merci papa. Zamba pambola yo. Mbidi Mambu Céline. Zamba pambola ye. Manzankweno Clémentine. Nzobadila Matondo Béatrice. Zangi papa. Mangwana Swamunu Thérèse. Mayuku Makiela Sophie. Kukenka Ndona. Kukenka Ndona. Mikunga Lubaki Valentine. Meli Balanda Kana. Clarisse. Mama Bandela Ao. Kimfuta Ana. Ndimba Nseka Sara. Vasuka Vakanda Mami. Mas Ngina Mombobi est empêché Akema Kabalibota Nangeba. Masakini Bageya Mireille. Matomina Mbemba Hélène. Batwanga Ndiavanga. Ah merci papa. Kikisei Movemba.
Longo Marie. Association Suisse Congo va payer ba maman veuve ba cadeau Kimbundi fula avant tolia na tolia tesko oyo ba cadeau ba maman veuve ba memi pour na association wana bozomona ba kwanga wana ba maman veuve ba ena ngo pour na association ba pesa pe na association yoka kwanga yoka madio kwa tata tsabe maman veuve za makasi alaxike asalaka na maman veuve ba ena ba cadeau na bango oh aïe yoka ba esko na rythme na défilé ya Kintuadi ba mama veuve bazola sikoyo na système ya Kintuadi angai na kanisi faki na kanisi fiki yoka défilé aïe ba mama bazoya yoka gauche droite hey Umba Albertine Makiese Ndwakulu Rosalie. Ben voilà, nous avons na association Suisse Congo. Nous avons mama puta geste ya bolingo. La religion pure Saint-Âge devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Nous avons maman veuve. Mbote maman. Mbote papa. Lobano lingala. Lobana nanga takikongo na lobana ngai. Kombo nani? Nkunga Yvonne. Ya Yvonne. Mama Nkunga Yvonne. Nkunga Yvonne. Vous avez maman veuve. Pourquoi neni? Te ane na bosa. bosa. Kufa neni? Ah, kama kala benza nene na bosa ne. Kimbundi na yo. Olobi ni ndenga association. Mame kuwe. Olobi ni ndenga. Association na ngai oyo Nzambe papa pesi biso zo ko kansela biso ebele. Tika Nzamba pambula bango. Bazwa po biso to zala. Papa lokisi biso bana na ye biso bana pe tozo pesa bango penza tozo senga pa nkolo po pesa bango o ezangi po biso to zala yawa to senga penza merci mingi merci na oya sala po na biso bana na ye tozo jo matono pa nkolo po bazo sala po biso bana na ye azala tambula bana oyo bazana iloko botika na lokota bango désolé tifula na lati yango papa ezali esengo makasi papa po tozali ba veuve na kati ya association oyo Suisse Congo yango wana papa zo kanisela biso ya mingi Nzambe azala na ye azwa ya ebele po apesa biso ba veuve po to sepela na yango kuiza mama kuiza na epte Manufindue lukwaka tata kanti malari kakamata to sala pasi. Betu tuna ba vevi tukondulu minkebi. Kanti tu mweni tate tu tatu keba matondu kutunge tata Nzambi. Kierika kibeni ungana ngolu zina jikondolo unjika kibeni mana makondolo kuyani makulu mesa kibeni mukusaneka tukipa diagi kipa mboti mvuli kuisa tutondele kibeni kutata yani una bontunge tata Nzambi muna mazulu utuloku eti liputa utugeni liputiti merci tondedi ikitambala kiam usivuati kwenda kunzonzambi bakulu bazee ivezi vueti Veuve Vouette. Yeah. Vouette te dit. Ba maman veuve oye. Oye mama. Balo ibo tuma puta. Tosi papa. Nazala songo makasi. Naza pesa mama veuve le premier ngai. Nasbokola na lobaka lokuta te. Mais loko totoria msuba sana masumu. Biloto zozo ya veuve te. Papa kufa ni kaneni. Bana nga bana kufa sali na kanzi 4 ans yokoki. Na mesani papa na luka kante. Nzamba zo batela. Azo batela ka yaki baka na zamba. Na kena nga yaki baka. Na kamete bakoko na nga na tiena mbeto. To kome bele malili nyonso esili. Yaki baka. Yaki baka. Na suki yaki baka na tie bango na kati nga na kati na suka. Ale malili esili. Nanya lobi te awa. Papa na sepeli mingi. Naza veuve mobala zaki soda kufa na matati. Donc na koma veuve na boko la kabana nga moko. Muba na matati. Na kamulai. Bakala muke sala
vanda sala na service spéciaux mais ni kufuaka na 2017 bubu ya mtu kama ana kaza ngo pour ça mufana na kaza ngo yani buja mama mese pela mingi po association kana kubikisa beto association kana kupesa beto bilele bitambala kudia mebaka papa mukana kusepela kieza fasina ipaso papa muke tubila kutu mukana kumona ve kiese mingi mukana kumona papa voilà pamola bango bakisa bango yina mezanga yina meko abakisa pesa po biso za kitoko association oyekene liboso zonga su simate. Merci beaucoup, je pense au monde sengo papa maman veuve basolo basepeli toza bango tokoba elonga na tangi futa aloba ezozanga biso pona ko remercier bino na acte oyo bosali président mongongo ikaukia moyen lobezate donc kanga mutako boloba yaona vraiment na kombo na ye na kombo na ngai na kombo bandeko nyonso batikali mpe na Suisse topesi bino merci mingi na eloko bosali offrande oyo bopesi biso merci nzambe apambola bino bozwa lisusu voilà voilà nzambe apesa bino oyo ekoleka lisusu oyo. Eh bien voilà, la fête continue. Je suis là avec papa Henri. Il est donc le coordonnateur de l'association suisse Congo. Salut, Cordon. Oui, effectivement, je suis le coordinateur de cette association qui a été fondée en 2015. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour moi d'être ensemble avec les veuves que nous soutenons depuis la Suisse. Et comment vous avez trouvé vos impressions par rapport à l'événement d'aujourd'hui? Alors l'événement d'aujourd'hui, je trouve très intéressant. C'est assez bien organisé. Nous sommes dans un environnement assez bien. Il y a de l'air frais. Nous sommes bien encadrés. Tout le monde est là. Tout le monde est vraiment s'est habillé en circonstance. Je me sens vraiment à l'aise et puis je suis très content. Vous avez vu le cadeau que le veuve vous a apporté? Comment ça vous a fait? Alors, nous étions, je pense que je peux aussi parler au nom de mon frère qui est le président. Nous étions très étonnés, on ne s'y attendait pas, mais nous sommes très émus par ce cadeau qui a été apporté. Et vraiment, ça nous touche de plein fouet au cœur et nous sommes très heureux. Vous avez le projet de construire une école à Kassangoulou et où sommes-nous avec ce projet-là? Alors, le projet, il est déjà très avancé. Nous avons commencé par faire des esquisses de cette école. Nous avons établi des plans. Et après, en même temps, nous avons pu acquérir un terrain à Kassangoulou. Ce terrain est déjà au nom de l'association. Maintenant, malheureusement, avec cette pandémie qui nous a un peu bousculé dans toutes nos activités, cette pandémie ne nous a pas permis d'avoir mis en place toutes ces activités pour pouvoir récolter les fonds. Mais maintenant que cette pandémie est en train de partir dans notre pays, là-bas en Suisse, nous allons au retour là lancer la récolte des fonds et Dieu voulant, l'année prochaine, nous commençons la construction. Et la récolte, vous le ferez seulement aux Congolais de la diaspora ou bien à tout le monde de bonne foi? Alors non, en fait, nous ne faisons pas la récolte des fonds auprès de la diaspora. La diaspora, elle est volontaire, mais c'est plutôt nous touchons des grandes sociétés qui ont beaucoup de fonds et qui attribuent aussi à des associations. Nous vendons ce projet est déjà sur Internet et ce qui nous permet, disons, il y a une très grande visibilité dans la presse ou encore dans les sociétés en Suisse. Il suffit simplement que nous puissions lancer cet appel-là et même à la radio, à la télévision, ce qui nous permettra effectivement de réaliser ce projet. Pourquoi le choix de Kassangoulou? Le choix de Kassangoulou, je pense que c'est un choix arbitraire. En fait, déjà, le terrain où nous sommes ici, c'est un terrain qui appartient à Daniel Koubou, qui est notre président. Et puis moi-même qui vous parle, je suis en train de construire une maison à Kassangoulou pour y habiter. Parce que nous sommes passés dans le troisième âge. Lui, il a déjà pris sa retraite. Moi aussi, je vais prendre ma retraite. Ça sera bien pour nous, pendant la retraite, que nous puissions aussi réaliser quelque chose dans ce secteur qui permet aussi d'aider les gens qui sont là. Kinshasa, il y a autant de provinces au Congo.
C'est vrai que Kinshasa c'est aussi grand, mais il y a beaucoup d'associations. Hein. Les associations peuvent être partout, mais pour l'instant, nous avons ciblé vraiment Kasangoulou. On va voir aussi dans d'autres provinces, vous commencez à Kasangoulou au Congo central? Pour l'instant, on n'y pense pas. Pour l'instant, notre cible, c'est Kasangoulou. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un message auprès de nos frères de la diaspora, ainsi que tout le monde, un message particulier. Le seul message particulier, c'est que une telle démarche doit être prise à cœur par tout un chacun, parce que c'est des pays, le Congo-Kinshasa fait partie des pays qui sont en grande difficulté, surtout au niveau social. Il n'y a pas d'encadrement social. Comme je le disais tout à l'heure en lingala, c'est que la grandeur d'un pays se mesure par sa capacité à pouvoir protéger les plus faibles. Ici, les plus faibles ne sont pas protégés. Donc nous, on essaye un peu d'apporter une petite contribution pour aider un peu les faibles. Et je pense que c'est une idée qui doit animer tout un chacun de nous pour que effectivement nous puissions avancer ensemble. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un qui est faible sur la route. Merci papa. Merci beaucoup. Voilà, le directeur est là, je ne sais pas si on va voir aussi l'interview du directeur. Papa directeur, s'il vous plaît. Voilà, il est là, il est chaud et puis il est très actif. Bonjour, vous allez regarder la caméra. Bonjour, et quelles sont vos impressions par rapport à cette journée? Bon, c'est une grande journée, merci. D'ailleurs, je me présente, je m'appelle Robert Luzolo Diabaku. Je suis le directeur de l'EP Kangadi Nzambi. Bon, les impressions pour la journée d'aujourd'hui, les impressions sont bonnes. Je crois que c'est une journée réservée aux mamans veuves. Les veuves, ces veuves ici sont soutenues par l'ONG Suisse Congo qui soutient ces mamans veuves. Ces mamans veuves viennent au champ de travail, il y a des fois, ils se soutiennent avec un peu de sucre, un peu de quoi. Vraiment, ça se passe très bien. Lorsqu'elles tombent malades, vous les assistez aussi? Oui, effectivement, ça c'est l'organisation interne, mais c'est dans nos projets, nous avions demandé l'aide. Nous demandons l'aide auprès du comité directeur. Nous avons le souci qu'à la prochaine, que cela puisse être effective. Pourquoi pas être affilié à un centre de santé? Ça serait mieux pour que ces mamans puissent se retrouver. Mais ces mamans ont aussi des enfants. Les enfants, lorsque le comité est arrivé pour la première fois, le président en l'occurrence, le président en particulier, pour la première fois quand il est arrivé pour voir l'école où étudier les enfants de ces veuves ici, vraiment le président était ému. Le président était ému, il était vraiment désolé. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il était désolé. Alors, le président a promis à ses enfants de leur construire une école qui sera dans les dimensions normales. Alors, le premier pas, c'était d'acheter le terrain. Il faut un terrain qui est un peu spacieux. On a acheté le terrain. Maintenant, nous sommes à la phase de la construction. On a sollicité une entreprise au niveau de la Belgique. Et cette entreprise est passée faire l'étude du terrain et il a fait le plan. Je pense que tout évolue normalement. Alors, vraiment, nous sommes dans de bonnes voies. Il y a aussi des agences ici pour construire des écoles à des prix aussi abordables. Évidemment, il y a des agences ici au niveau local pour la construction. Mais le président s'était intéressé parce que, vous savez, les gens qui sont très loin ont aussi des dégoûts dans certaines choses qu'ils rencontrent auprès des amis qui sont dans les locales, qui sont ici au niveau local. Le projet, on attend la construction l'année prochaine? Effectivement, d'après le cordon qui est avec nous sur place, il me confirme que l'année prochaine, on pourra commencer les travaux. On peut revenir ici pour voir déjà le lancement des... Effectivement, il y aura la pose de la première pierre. Nous a pris aussi beaucoup de temps, beaucoup de concertation. Mais je crois que à la prochaine, les jours qui viennent ici, avant que les cordons ne rentrent, parce que les cordons rentrent avant, et avant qu'ils ne rentrent, nous allons discuter sur ce qui concerne l'école. On m'a remis le plan, on m'a remis les devis, et nous allons en discuter pour voir est-ce qu'il faut toujours intéresser la main-d'œuvre lointaine ou extérieure ou bien utiliser la main-d'œuvre locale. Merci beaucoup, directeur. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Voilà, on est donc là et on n'a pas encore mangé. D'ici là, nous allons manger, nous allons danser. Association Suisse Congo, maman veut initiative Boyoki Awame plus, basée na Congo central, précisément à Kasangulu. Je pense qu'il y aura de bonnes choses dans cette association. On est donc là avec Nathan Kifuta. On poursuit notre reportage. nazali naleki nango bakolinganga te lokola ye
nesika eleki osantue otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokumama na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso bibo moinanga atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso ay ay Yesu wanga wa mikolo nyonso bibo moinanga mwane atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso zambo yo ata nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai ya kolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai yo bakolinganga te lokola Jésus na ngai yaya Yesu wa mikolo nyonso Yesu yo nde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazwaka epai na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi na ngai biso na mokolo ya lelo tozolia bien bantaba soso loso kwanga tosepeli tosibe bilamba tomeli okumisi nzambe mbala nsima eya mingi yende molongoli ya masumu ya mokili emoniseli ememinga lelo na bomoi bazwaki ye mwana na bate elili na Yesu asalaki nde mbeka ya lisakolio ya Biblia banda kokela mapesa maki na babomi nyama afongolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki tembeka epai ya Nzambe Tata nakomi kitisama na ye na pete naketesemania longwetela mongono Eh ben voilà, tout comme Nasuka reportage na Lelo, Toyaki Awa,
na Kazax Kasangulu wapi sika toyaki ko couvrir activité oyo association Suisse Congo et organisaki pona kosunga ba mama veuve pe ko talisa makanisi na bango to ba projet na bango. Je pense que bomu ndenge leki kitoko mingi baza makanisi ya ko tonga école awa na Kasangulu pona kosunga bana oya Kasangulu pe kosunga mingi ba mama veuve pamba te bana difficulté ya otangisa bana voilà. Vous comprenez, toi, on prince, bah grand car réseau les Canadiens qui foutent moi mon pépé. On a conteneur ya fiston basende. Conteneur fiston basende. To fongolango lundi et il y a déjà makambuto qui toko FC. Merci et pas ya papa Roy topé papa Papa Henri na bosani payete. Merci na bandegonyo sur l'association Suisse Paris. Merci na Balanja Kilongo TV. Nathan Kifuta na bosani ote Trésor Ntingi Gauthier Kele équipe Mubimba Kilongo TV. Merci na bino tokute mbala sima numéro ya Sika. Merci.